le président de la République a payé mandat spécial par Augustin Kabouy. Et ça fait que nous sommes malaise au sein de l'IDPS. Nous savons que non, Katumbi a sombi Kabouy pour combattre Tshisekedi. Ni ne ça qu'on s'est passé. Azubu c'est moi Namboka. Félix pour que 2023 peut être Libaya. Tu es bien en et ça mascarade de thé. Mais nous ça va plein à Moïse pour nous déstabiliser. Bande qu'on a moi Namboka Antibal. Nazo ibisoke au moni bakatangé, parce que même esprit. Même code, même à lire bakatangé. Azo peso bonjour, mais na kete bonjour et loko evandi. Mais makambo boy bambu ba makele belé on a ligne na longo na été ça bien dit. Parce que il faut comprendre moi Namboka Antibal que parti de l'IDPS et ça temple. Attends le lokei. Musu bazali. Parce que temple oyo Subazali Kabound moi na kufa pour na lit oyo. Mais téléspectateurs Mongo ebimi etamola kata ba politicien. Mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi. Botuna e o demi. Papa Tshisekedi Etienne Wamulumba, prophète politique héros national. Abaki IDPS au pouvoir. Bon ça la terre confusion. Il y a combat la bilona gestion Yamboka. Yango salami parce que batu ba billet vert pour pas nourrir pour pas détruire pas déstabiliser combat autobundi il y a 37 ans d'élite parce que temple oh et ça temple oh papa Pésibiso tika bilanda landa au regretter après parce que biso pour les mains toza na sima mukonzambok tous les batiséquedistes doivent rester calmes mais moral bisotu na sima ya chef de l'État pour le cap 2023. Pour dire ça mon intérêt. Moi na mboka jamar kabunda tout la liboso asali voyage une fois Katanga. Tout le monde ba combattre Katanga ba menacer té akita awate. Yepé asa complice. Allez c'était Kabunda père de moi na eh. Nazo to boité. Non biso toza. Yepé de moi na to boité. Moi na mboka Antibal. Na kata émission yo mutolo ba vérité. Toza contre Jean-Marc Kabunda Kabunda mais tozo bunda pona mauvais comportement ne tozo bunda ngo mwana mboka Antibal ce comportement ça m'a bétolo baté donc de quoi va traiter Hitler bazan a raison quand même puisque tout temps ba classe na ba histoire ce mutu ba comme ko traiter comme ba Hitler c'est qui azan à niveau moro et les kina dictature mwana mboka ba image na 10e ba dictateur Hitler on a idéologie papa Etienne Wamulumba. La conservation du pouvoir, dans le système, il y a fertilisation, c'est fatigué, béton, la lumière, la sagesse. Ou est-ce que le Congo, en Afrique, na bandé l'ango bien. Mon côté a déstabilisé Fati. IDPS, c'est le parti où est créé dans Makila le 15 février 1982. Il y a des morts. C'est le Obabunga, Bamononate. Bato Obabundaka, Obakufa, Bango Babunda Biso et Longo. Biso c'est Fati ou rien. Toi, il y a chef de l'État, pour nous action, il y a Mukonzi Mboka. Comme événement, il y a Mukonzi Mboka, pour comprendre l'histoire. Tous les battus, il y a battu, tous les battus, il y a IDPS, tous les battus, séquedistes avec esprit Moukish. Bonjour, bonsoir, na bandina sur la force reste. Mbote na bino mbote bozali et belé. Partout dans le monde, on a biso pour la voix internaute. Dans les États-Unis, na pesibino mbote. Bonne année, joyeux Noël, les autres continuent. Bah toi promettre qui, tout boyi aux ala muta ba formal. Toi en Europe, na Belgique, na moni maman Maggie, na Suisse, ma pauvreté zuka ou continuer ko prier ma case pour na ba des mois qui moyibi. Eux ils en kati mboka na biso ba esprit na qui moyibe lo quoi. Si wa mbanja, en fait na Suède, fa mobimba bozana Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre MD serviteur Moïse Kanchiba Nemiso Bolingaka. Tout le bateau, tout le bateau, tout le monde a une formation, tout ça, décryptage. Il y a actualité politique, boy bateau ça wapi, tozo kende wapi, tokosuka wapi. Merci mina ndeko John Maboke Bende. Oh ça c'est ma caméra ndeko Alvi les signes naturels Cécile Moko la effectivement de Masiara, de tout toujours. Nzambe lola lo eza ofuta sima tokoloba nzambe botokozoye wapi avant tokota na actualité Roger Baka na répété awa la voix céleste
Antibal nde mutagera yende boss donc nyonso se passe dans la voie céleste ata côté ndeko Alvin olingi okangisa yaka ndengai yaki pa na ngam na yema mnaza koloba donc mesana ko sala sala ba fanti jo na o découvrir que non Antibal Antibal bakaza ngolo na za kacha mai donc ndeko Alvin botika chef mukonzi nde yeyo donc nyonso esalemaka côté ya bakametali ya Nzambe yo ya politique awa nyonso oya boluka na Antibal si vous portez plainte au mandat botine la ngai na ebisi na osenga botine la ngai lelo tolobela nini bandeko premier dossier suivi ya sujet na biso penda crise malaise au sein de l'IDPS moni ana ambi deux invités bamunde baza bato baza na kati ya base ya IDPS to kato développer to eba ba lettre ezotambola et non le président de la République a payé un mandat spécial pour qui c'est Kaboul. Et ça fait que nous sommes malaise au sein de l'IDPS. Nous savons que non, Katumbi a sombi Kaboul pour combattre Tshisekedi. Ni ne ça qu'on s'est passé. Nous sommes un dossier à carré miné. Tout ce monde a kuna koto wabi que Kaboul naza Hitler. Nous savons que non Kaboul da qui est Azrawan. Ni décryptage boye ba solo. To ko tama muke makamambo kapé. C'était pour permettre, en 2023, dossier Est, de Olimbola Awa, Bisonabino. To bandi kotoyo, dans le boko ya Mobali, dans le boko ya Mwasi, nous avons des invités. Ceux qui ont le même langage, dans le boko Bende, de Kokabou nous allez ça. Bonjour. Bonjour, mon nom est Antibal. Bonjour, na balnyos ya la voix céleste. Tous appo na bino. Ce qui bino te biso to kolobate mais tozali pour que to servir bino to pesi bino matali politique na vérité ose la kati mboka na biso c'est pourquoi lelo to pesi bino ba mbote partout to pesi mbote même ba collègue na nganyo saïde pesa ba pesa vraiment debout na pesi bino mbote tozali pour na bino pour to servir monde to servir population pour to ba vérité pour na matali politique mona mboka ndeko mo wango bana tu nenga na ibiso na tu na yoso ozala ki akabunda wale sa solo te nazali ki akabunda leste mais ngai naza wales de l'UDPS yaza wales pasteur makambo eteli ba kombo za kombo moko mais toza vierge moko te nde nazali ki na yete mais aza pasteur oyo albo makambo eteli évangélique parce que biso toza apona makambo maye matali politique. OK, merci to ekoto mwana mama mbote ndeko mao Kantibali. OK, yo zabe moko ya ba leader, yo za na ba base na bengisi bino ne poto to les dessous des cartes. Donc ngai na otuna mituna bino ne bo répondre. To ma directement pas na yo. Première question. Qu'est-ce qui se passe entre Jean-Marc Kaboun et Félix Tshisekedi? Première question na ngai. Oui, merci vraiment na motuna bien de forcément voir. Merci vraiment ndeko Maoka Antibali pour nous mukuse. Biso IDPS to renasima te ya ba cadre. To kana sima ya parti IDPS. To kota na IDPS na idéologie ya papa Etienne Mamolumba, prophète héros national, super héros, prophète politique. Au Yabundi 37 ans d'élite, aujourd'hui IDPS bientôt ça 40 ans. Bon, ngazali leader de masse, je suis Tshisekediste. Ndengi balobaka disa ngazali ya makila. Ma mission pour rassembler batutu basala na sima ya chef de l'état. Bon, omoni IDPS ezali parti moko ya munene na Congo pe na kati ya Afrique. Parce que base ndé simbi IDPS ils parti des bases. Donc biso mission na biso ezali pona ko sangisa batu. To monaki na ba réseaux sociaux qui Kabound pasaki na IDPS. Bon, ngai na mukuse makambona bon soki yemuka biango wana étalé parce que biso to sala politique na kati IDPS na sima ya mokonzi mboka pona banje ya 2023 parce que mboka oyo euti musika il y a des morts et des blessés parce que année 2022 eza année moko ya décisif eza année ya conservation du pouvoir na système ya facilitation ngai na sekaka na tous les batisekedistes
doit rester calme, mais moral. Biso tout na chef de l'État pour le CAP 2023. Ok, on les a les réponses na yo. Alors yo za mon combat to za na base. Na tout nos questions tient za autour. Tout le monde a imaginé cortège bandiko ya ba bezamba liboso de kabunda sala salamo. Depuis tout le monde ba na mo ba ekuna na niveau ya résidence na yo. Alors, yo attaque mon ko ba leader ya base. Réaction na nini na base na on conseil no pesa na côté ya kabunda président. Bon, ndeko maoka. Oza moko oyo ozaka mayeli makasi vraiment. Dozaka na sagesse na intelligence. Parce que ba image non so pouvoir na bien muti image dans les robes. Oui, toujours solo là. Bon, pour ngai ce n'est pas le moment qu'on nous trouble. Parce que banguna ya Congo banalité. Parce que le place pour kota va créer trouble, va créer fissure. Parce que au que 2023 ton but makasi pour la majorité écrasante, majorité parlementaire, makambu il y a coalition Songolo Pakala et c'est là parce que dans quatre gouvernement il y a ça maintenant gouvernement ils a passé na oyo auti kolonga oyo papa na ya mkolo wana parce que le remonté oyo ici ko marché ngai taki nazali leader nazali ranger na kati ya parlement la lumière bokasa sandu bato tout basala na apaisement calme mais moral biso tout na sima ya chef de l'État. La conservation du pouvoir dans le système, il y a facilitation pour 2023. Ok, merci. Tu es content et pas à Kaboundou Walesa. Kaboundou Walesa, yo mona ma candidature zani na crise entre Kabound et Félix Tshisekedi. Merci moi na mboka antibala pour na mutuna. Ils ont salé biso passer makasi pour na makambo boyesa na kati ya IDPS. Tout d'abord, eloko liboso moi na mboka antibala Jean-Marc Kabunda ayi amiyebite zanani. Pour le bosso. Parce que le pouvoir est bien, mais il faut miyeba aux zanani. Un, aza ayi de l'IDPS. Deuxième chose, aza premier vice-président, il y a Assemblée nationale. Mais les autres mona un jour ngai moko nazo kende na matete ko tala ndeko na ngai pesa vraiment debout. Na komi kuna na matete na moni ba weyo bazokima na ba chauffeur qui bazokima na tout le bazokima nini o Jean-Marc Kabunda mais bazokima poni te soki aye akobete biso atula ba pine mais as premier vice-président de l'Assemblée nationale makambo bo pourquoi ils sont makambo bana yo moko moni yango na misu na ngai bon mais na regretter makasi parce que aza commandant de la vérité d'aider à ça on l'a acheté. Mais pourquoi Makamba boy? Mais c'est le biseau passe. Tant aux autres l'image. Parlant na kacho tozo bakisa. Koyo ka onde za kolobado. Arocho eza première fois ta sala salamo déjà. Moi na mboka asala ngo. Mais les lots est comme trouble na katia population. Tant parce les remarques pour un mauvais comportement il y a cadre républicaine. Et ça dossier pour il faut la démissionner. Et ça pour que mon top comprendre amitisanam ayoka. Mais makambo boy ma quel les belé on a ligne na longo était ça bien dit. Parce que il faut comprendre mon mboka antibal que parti de l'IDPS et ça temple. Attends le OK. Musu bazali. Parce que temple oyo Subazali Kabound moi na kufa pour na lit oyo. Merci tozo kende. Ya chicha kufa kia. Merci tozo kende. On a abia de savoir IDPS mais a même IDPS oyo za temple. Mais ye aza ayi ya IDPS fo non. Atani atala makambo solo kana kati ya parti même na kati ya mboka ayeba ko sécuriser population. Lit oyo IDPS to sali. Ezali tekete il faut to comme na état de droit, démocratie. Et ça, c'est la population. Ce qui total à l'époque, général Kanyama, même comportement, bapine, chauffeur, bazolela, kobet la balabala, bazolela. Mais to bundi pour la lokowan, Kanyama le Kanyama kei. Mais to une question, est-ce que Aïe a remplacé Kanyama? Pour l'interrogation. Et ça malamouté, bande gunangai, ce qui les lobes en tebele. Bazo landa baka dia ide pesa na sima eza mabe. Netinga inaza blessé de cœur.
makambo oyo nga na mona kati ya UDPS kolanda bakarte na sima lelo kolela mais yo landa nda idéologie ya UDPS soutenir le chef de l'État na ba action na ye pour que te na 2023 biso UDPS to na majorité to sunga mokonzi ya mboka pona ba programme na ye esimba nanu mwana mboka ntiba soki oteli bien lelo mwana mboka Fachi Beton matobele bazoloba ba promesse eleki même ye moko sa discours que te même na kati ya UDPS bazo sunga ngai te ye moko zoloba akiti na Kasai tango akiti na Kasai batobele bazoloba mokonzi ya mboka ai Kabund na Kabuyi bakita wote fin de fait ba menacer na conseil na ye à cause ya makambo zolo kana kati ya UDPS ndelo tozo senga bango ke bazonga na sima batalite na biso parce que pour le moment tozo bongisi lita biso UDPS à cause ya mbongo à cause ya makambo ebele total de pouvoir toute la vision 2023 ko ndeni avec Fachi Beton tous la majorité mais tout le monde va base en UDPS comme c'est Kabouani ba musu baza pour Kabound to ba musu ba tie bando ba traiter itilaire parce que yo message no repesa yo za côté nazo senga bango to tene sima muntu te to zonga na sima ya temple eza temple o papa tikeli biso o eza blancherie o papa apesi biso soki lelo zola na kaza na sima toza na ba makambo ebele o banto balinga bato ba sima o banto amutanda o banto ba mavum o banto chibala lelo bakomi wapi tozonga na kati ya temple o papa tikeli biso nde UDPS to bongisa temple na biso to bongisa masolo na biso parce que temple o eza temple o papa apesi biso tika bilanda o regretter après parce que biso pour le moment toza na sima mokonzi ya mboka toza na kati ya temple na biso o temple papa tikeli biso o blancherie na biso soki lelo na kinjala na ke na blancherie na lipa munene bacha mwa mbebele po nalia po na tonda mwana mboka ntibale. Ok, merci bandeko boze belé partout dans le monde boza olanda biso par la internet awa lelo si jemi ezapenda tokota masola politique ya dossier ya procès chebe ya oyo Kabila est-ce que ba convoquer akoya to akoyate alors mwana mama na Kawale ça bolanda audio oyo comme ça na kopesa yo za 5 minutes yo koto 5 minutes bo sala commentaire ah na moni mutaza réserver mingi za mwana mama na osenga ah ntiba za bezo bimisa ba cartouche tolanda audio comme ça tozonga to continue. Jean-Marc Kabund a un plan de déstabilisation du président Félix Tshisekedi. C'est une révélation faite par Miss Chibangu. Cet expert en communication vivant dans les Hauts-Katanga soutient que le président haï de l'UDPS, du parti au pouvoir en tout cas, a des carrés miniers dans le Haut-Katanga en complicité avec les Chinois. On l'écoute. nazoyebisa bino lelo bokanga yango bazali kowela makambo ya baminere na Katanga eya na société moko boye na Katanga excellence amis téléspectateurs mbongo ebimi etambolaka ata bapoliticien mutu wana oyo bino boolobela lelo o a démissionné kasi botuna ye odemi oh non je ne suis pas affairiste je ne fais pas tu es affairiste okota mamba minere bakino nde bayebi te biso tovanda na Lubumbashi toyebi ke oza na bacarrière minière okota mpe makambo bamine bachino mpe balesi bapesi mbongo na minito bazali kosala nde nini balingi basala front moko contre chef de l'état babundisa Fachi c'est-à-dire bakose ligue bomona bapoliticien ebele bakose ligue soki bokebi te bokanga liyo banayesa bino lelo soki bokebi te mikolo tookende bomona premier ministre akokisa démission. J'espère que vous l'avez dit audio, commentez nos années. Moi, le vif dossier à Kabound, c'est ça, carré minier. Parce que quand on est chinois, entre guillemets, dans ma famille, quand on est décaché. Bino, après un politicien, à mon alibanda, il faut pas mon alakati. Qui a tiché ça qui bon, à mon alakati. Commentez nos années. Moi, Namboka Antibala, c'est ça, fake news, commentez nos années. Moi, Namboka Antibala, merci pour la moutuna. Dans chaque fois que politique ezali pana nguba te politique eza monde intérêt mwana
mwana mboka Jean-Marc Kabunda tour à liboso asali voyage niveau Katanga tumoni ba combattant Katanga ba menacer te akita awate yepe aza complice na makambo batali ba mineri biso na kisasa to te baso kosela ye kama makambo ebele bona bote mwana mboka Antibale ezo sala biso passe makasi tango lelo oyibi ba merci mwana mboka Antibale makambo nyonso ezo ke niveau Katanga nazo confirmer mwana mboka Antibale Jean-Marc Kabunda yibi yango parce que lelo a sentir kitoko ya mbongo lelo sentir lelo cop niveau Katanga na ba chinois nde lelo azobwisa mwana mboka Félix pour que 2023 pecha libaya to yebi yango eza mascarade te mais ndetomo ekoza ba plan ya Moïse te pona ko déstabiliser bande kona mwana mboka Antibale nazo bisoke omuni bakatange parce même esprit même code même à lire bakatange azo peso bonjour mais nakati ya bonjour eloko evandi c'est ça mwana mboka Antibale parce que makambo ko diminuer nazo bisoke mukolo ko diminuer c'est Katumbi yepe apesi ko pe pas ndeko na ye bayebi parce que Katanga nde basien ba ko diminuer nde lelo tango centre kitoko ya ko diminuer nde bitume ebandi pe mwana mboka Fachi na zo biso mwana mboka Antibale tokoti kate tozali ko diminuer ka ba on ba oli yango bino base pendant mona mobilisation bato mususu wana zo mobiliser pour la Kabunda otali ndenga azabe na tuni mais mwana mboka nazo be vérité ngai naza Ubeti 37 ans de litre na moto hémorroïde des yeux. Naza combattre de l'IDPS. Lozo ata musala ozaka wana kabunji ka. Mwana mboka naza combattre de l'IDPS. Naza sima mutu te. To beti 37 ans. On peut aller savoir ça. Azatenga na beti prison makala. Pona imbe bakabunji te. Nazo combattre de l'IDPS. Parce que l'IDPS n'est machine politique. Les autres ceux qui battent mususu quelques présents parlement de Boba Jalelo. Parce que ma bakar de l'IDPS, ce n'est pas moi. Parce que ton zo bunde pour l'intérêt général. N'est le loso qui va salir ma baie. Ma baie ça ma baie. Faut tout dénoncer ma baie. Parce que les loso qui te dénoncer ma baie, ne parti au koufa. Ça les remarque. Peu perdre. Ba parti mon sous. Est-ce qu'il faut pour une pour que pour la macambo ba jalelo. Mais biso toujours dénoncer que bakar de l'IDPS les lots quelques présents parlement de vous bazo souffrir à travers présent bakar de l'IDPS bazo de la communication té na ça les remarques mouké pour le côté communication ba président parlement de l'IDPS bazo souffrir makas ceux qui bazo yokana ba ke kuna na permanence ba pesa bango ba $20 ba vandi tous ces années bazo l'objectif té donc litio balité risquant wana pour $20 moi na mboka bango ba yebilite la bango te soki na teke mutu songolo pakala akofina ngai te mwana mboka Antibale ata lelo olinyo bomangai nzamba likolo soki andimi nakufa soki andimi te nakufa te mais nazo dénoncer mabe parce que lelo litala biso ezalite to na sima mutu te ezalite tozo mériter eza cadeau te mwana mboka Antibale eza cadeau te. OK, merci monsieur Koto. Mon commenté on a audio ou ya révélation. Oui, merci. C'est un entorse ben devenu. Merci Mao Kabima, un grand journaliste. Mai n'ingana pas mbaté. On est habitué. On est allé chez la télévision. Ils allé Congo Web. Journaliste na édition il y a 20h. Bien habillé costume. Donc mon top si révélation azali branché. Na kati Mboka Congo. Afin na Okata. Oui, afin na Okata parce que les capital ya couvre, ya minéré. Bon, normalement parce que moi Mia qui fait la politique, il y a sentiment. Donc je suis tisekediste. Dit ça, il y a Makila. Naza mutu ya mutute. Na kota IDPS pour na idéologie. Avant na kota audio wana. Papa Tisekedi Etienne Wamulumba, prophète politique héros national. Abaki IDPS au pouvoir. Bon ça la terre confusion. Il y a combat la bilona gestion Yamboka. Yango salami. Parce que batu ba billet vert. Pour pas nourrir, pour pas détruire, pas déstabiliser combat. Otobundi il y a 37 ans d'élite. Biso ba miya ke oyo. Toko za la beauté. Parce que matin, midi, soir, Tiba Tibalisation. Donc président Tiba na niveau Yaraï. Tout ça que c'est pour monnaie. Pour l'intérêt, il y a Congo, intérêt, il y a Batutu. Mais loyer, financement,
à manger ezalaka te. On a vu ce ndeko maoka maokalisation antibal, un grand journaliste et impertification pour na kosunga intérêt à Congo. Mutu moko te azana plan ya ko déstabiliser chef de l'État azana été parce que IDPS et Longwa parti politique et comment état d'esprit et sangisi batunyo surtout omoni année oyo ezali année 2022 eza année moko décisif eza année moko ya négociation te eza année ya préparation pour na kozwa majorité parlementaire na 2020-23 torobimisa ba député à tous les niveaux des 4 des 6 docteurs en droit nesu simamuke na audio ngaité parce que ngasa na invité na toloba te la voix céleste parce que ndeko journaliste alobi ke mutu abimisi la vérité eza ko le kambuté à roulage eza les loko eza ko contre la katia eloko wana comment que yoka o démissionner na intention nini hein bon ngai na bande de peste Longwa. Tu sais que le père mort plus que vivant, il y a une mission autour du chef de l'État. On a vu que Ranger il a parti au pouvoir. As un ministre, il y a Afrique. Ministre, il y a Mboka. Un président parlement debout. Il y a Koutou, Baroloukaye. Mais aux autres déstabiliser le président, on a pour Obama combat. Il est temps pour nous, l'air à sonner. Esprit, tu sais que 10 mai. Ce que bandi musala pour nous jouer aux liboso so moni bandeko hein base parce que IDPS est base so moni bandeko parce que descente na si IDPS ngai na ko côté ba monter parce que bon ba yebi oyo basali wana mais tout ce monde na réseaux sociaux ils ont un mandat spécial pour ça kabundu facha pesa on a vrai befo non ndeko maoka obi ke na benga yo maokalisation hein parce que maoka tibal na benga yo ezali fake news les camboyés de pesi ezarate na kuku et marana polele biso démission kabune ezara pe a démissionné quand entourage non va pirater compte mais moi mais que non a démissionné ngana lobi bonde ko maoka IDPS tozali même moral même esprit to na idéologie papa Etienne Wamulumba la conservation du pouvoir na système ya fertilisation c'est fati béton la lumière la sagesse ou ay ko sunga Congo na Afrique na bandela ngo bien mutu moko te a déstabiliser Fati IDPS ezali parti ou créé na Makila le 15 février 1982 il y a des morts ti lo babunga bamona na te bato o babundaka o bakufa bango be babunda biso elongo biso c'est Fati ou rien toi na sima ya chef de l'état pour na komema ba action ya mukonzi ya mboka komema ba événement ya mukonzi ya mboka na peuple comprendre histoire te tozali batu ya batu te tozali batu ya IDPS tozali batisekediste avec esprit mukish. OK, merci Bandeko Bolanda. Ça va de côté dossier pour ça chez BA. On pose aux questions. Ce qui est arrivé que nos Kabunda démissionné à Solo. Au qu'a créé parti na ibateka na IDPS a créé des forces mon boy. Yo aucun côté ni. Et puis deuxième sous question, ce qui est arrivé que non a démissionné tatiqué na parti. Est-ce que l'influence aux qui dans toujours bon et aux andés bon pour répondre tout dossier. Merci vraiment. Nebiswa. Sozui Mbelia au Katinga awa. Ba kuma Tisekedi Etienne Wamulumba. Mais mafungu lelo ozasuna bisote. Donc molimo nepe na kimia. Mafunga yaki na influence moko ya kolobate. Te beta ba 4 ans na ba président Tiba, ba président Arma. Quand même sur oyo ba histoire de mais congrès et kotaka organise la kibiso tala baloba buya na kata IDPS et ça parti ba leader et parti ba leader ce que le lot ndeko amoni ki oui na ki na sala oyanga c'est la démocratie akenaye biso toujours na idéologie to na idéologie ya alors c'est il arrivé qu'à Kété. Mais ça c'est que nandé ba tu manifester ba manifester mais yo tout na kabo tout na base wana parce que les bases c'est que ça ça là qui le tout le monde peut base manifester pour Kéné à Kéné base muso asenga Kéné surtout les bases on a la majorité balobaka
Non, majorité toujours idéologie fixe de pas yoza un autre no yoza l'idée à base OK na parler mo ko tendance au moins ça vous pas non OK na parler mo ko tendance na parler na ko maîtriser na ko gérer bango tuwana na expliquer bango à la lettre na expliquer bango à la lettre tala batu ba kanga parce que ba kanga chaque jour. OK, merci maintenant on zo to ko ta mo dossier ya procès ya Chebea commentaire na première question sous question s'il arrive à qu'il y a salle dissension mais mi base mususu réaction non atteint kabundi yozani ce qui arrive que ta tikali yozandeni. Merci mwana mboka mutuna liboso soki lelo akei te pese bonne chance akende nana mais yemoko amiebi je me rappelle mwana mboka Ntibala parmi mais ce Hollandi est bien koloba c'est comme si il ne pas combo ya base donc sur la qualité c'est que dans tikala na batu ni na présence yake na base okosi mais dans autre audio azo ba que non il a dit ça na su décision pour na bino na su décision pour na bino toi baba eza ba décision ba toi baba bien sûr que personne ba tunaye mais na zo biso mwana mboka soki oza vrai chose yo bima na terrain na micro tunaka bantu na terrain bondo dossier ka bondo akende bima na terrain bima na balabala bima mwana mboka bima na momuke ata 5 personnes musoko bake ake mwana mboka eza blague te parmi bantu oyo babundi pona congrès kata IDPS yo yebi naza parmi pourquoi toloki congrès il faut nana déjà marque bunda na sima te nazola nde idéologie congrès kota mokonzi abima kaka na kati ya IDPS AG IDPS soki lelo ye akei c'est parti politique na ye bonne chance mais mekana mwana mboka Ntibala na yebi capacité na yo na yebi valeur na yo bima na micro na cameraman na John na balabala 5 personnes okoloka le poste akende kaka ndenge wana soki akei merci deuxième question soki atikali deuxième première liboso mwana mboka Ntibala pour la confiance na peuple na base c'est kimi déjà confiance à la base ko pas que confiance na kimi to mwana image na ndako nekuna que non kabundi mwana mboka mutazana bantu na sima mwana tumba maki mwana mboka mutazana atana bantu na sima ndeko atana bafantika na sima ata lelo to monika 30 personnes baza bantu na ye mais mwana mboka makamna zolo mwana mboka nazo inventer te eza commentaire te molimo ya chichi eza leste nazo père de mwana ye nazo to boite non biso toza ye père de mwana to boite mwana mboka Ntibala na kati émission yo muto baka vérité toza contre Jean-Marc Kabunda te mais tozo bunda pona mauvais comportement nde tozo bunda ngo mwana mboka Ntibala ce comportement ça m'a bétolo baté donc ndeko ba traiter Hitler baza na raison quand même puisque tout temps ba classe na ba histoire ce muto ba comme ko traiter comme ba Hitler c'est qui a na niveau moko et les qui na dictature wana moko na ba image na 10e ba dictateur Hitler donc c'est à dire tango to bandi émission na biso ke aye moko mi yebité na bi makambo na aye moko mi yebité asa nani orgaza troisième personnalité na kati ya Congo mais mi yebité oza président de la République oza président aussi va pinir bantu mboso to comme na suka mboso abike non ba otika kondima démission na été alors j'espère que monsieur comme na suka tant mukie na ebité mamboke bendo ba pila on so charge on ndenge nini ouais donc émission ba question autour des belé mais ba 5 minutes alors oza na 5 minutes 2 minutes na ba moi circonstance à suka pour ça Kabila procès à Chebezali Kabila convoqué à Goya Toyate na ba champion ba otanga ma mercredi aux en 2 minutes peut ce monde de la fait que 2 minutes et monsieur oui merci vraiment na mutuna il y a bien haute cour militaire il y a prison Yandolo va fixer audience pressée procès à double assassinat Floribert Chebea et Fidèle Bazana partie civile bango ba kine ko solliciter na haute cour militaire sur accusation il y a ancien colonel de la police Paul Milamboui parce que basengaki bako sambisa na lingala bako sambisa ancien président sénateur Joseph Kabila au début na kombo ya Hippolyte Kanambe Kazimirembe mercredi 10h vous allez la téléviser bako juger na second degré
na 50 degrés sur la comparution. Il y a double assassinat, il y a Floribert et Chebea. Mercredi, donc niveau de commis, est-ce qu'au niveau il y a accélération, il y a remontada. Bon, na basi sima muke makamtena makambu est parce que makambu il y a moto qui a créé trouble na partie parce que lingi est distribution makasi parce que ba agir politique c'est ce que na table. Bravo na armée congolaise c'est FARDC béton. Neutralisation, arrestation, il y a M. Mourara, le Notongo, cofondateur, il y a Maïmaï Kodeko, na Ituri. Bravo. Kaka Bolingo, na tous les tissekedistes. Même moral, même esprit, toujours les peuples gagnent. Tu as une mission pour rassembler Congo Mobimba. Nassima Fati Béton pour gagner majorité parlementaire en 2023. Numéro Nangaï Olingi Asungabiso, Abingabiso. Plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp. Même moral, même esprit, toujours idéologie. Il y a pas Pétienne Wamulumba. Ok, merci mon maman. Voilà, ça monde de la fin. Merci mon ambo Kantibal. Nazo personne ba combattant de l'IDPS conseil qui était tous à la vigilance na pouvoir na biso. Ceux qui les lot tous à distraire les âmes mabe makasi pour la 2023. Nazo 5 minutes botelema tosunga mokonzi ya mboka tosunga Faci Beton parce que déplacement ya Faci Beton niveau de Kasai de délivrance niveau ya parti la biso délivrance à makasi parce que magambo o ba yebisi niveau de Kasai ndele tozomona kati ya parti na biso bolemba te botelema nanu tosunga nanu mokonzi ya biso tosunga nanu pouvoir na biso pour que 2023 et 2023 ya IDPS na majorité na magambo nyonso point Nabino plus 243 85 091 0602 plus 243 85 091 0602 Mwanamboka Kibali. Ok, merci na on est aussi c'est monsieur Nabiso. Bon s'abonner, bon saluer massivement, c'était toujours votre aime serviteur Moïse Mwanamboka Kibali. Affaire à suivre. Hein. Merci à nous pour l'invitation. Ciao. Bima Mwanamboka Bima na Mwamuke 5 personnes. Nous sommes ils ont blagué. Parmi bantu oyo ba bundi pona congrès kata IDPS yo yebi naza parmi pourquoi tu qui congrès il faut na déjà marque bunda na sima ite nazola nde idéologie congrès kota mokonzi abima kaka na kata IDPS AG IDPS ce qui est là il y a qui c'est parti politique na bonne chance mais mekana mwana mboka Kantibal na yebi capacité na yo na yebi valeur na yo bimana micro na cameraman na John na balabala 5 personnes on regarde le poste kakande ngwan so que merci deuxième question so qui atikali deuxième premier liboso mwana mboka Kantibal pour la confiance na peuple na base c'est qui déjà confiance à la base contre pas que confiance à Kimi. Oh tout le monde l'image nda kuna non kabundi mwana mboka mtu mtazana bantu na sima mwana tumba maki mwana mboka mtu mtazana atana bantu na sima ndeko atana bafatika na sima ata lelo tumoneka 10 30 personnes basa bantu na ye mais mwana mboka nazo mwana mboka nazo inventer te eza commentaire te molimo ya chicheza à l'est nazo inventer de mwana ye nazo to boite non puis toza ye perdre mwana to boite mwana mboka Kantibal na kati émission yo mutolo baka vérité toza contre Jean-Marc Kabunda te mais tozo bunda pona mauvais comportement nde tozo bunda ngo mwana mboka Kantibal ce comportement ça m'a bétolo baté ndeko ba traiter Hitler baza na raison quand même puisque tout temps ba classe na ba histoire ce mutu ba comme ko traiter comme ba Hitler c'est qui a na niveau moro et les qui na dictature mwana mboka ba image na 10e ba dictateur Hitler donc c'est à dire tango to bande émission na émission ke aye moko mi yebité na bi makambo na aye moko mi yebité asa nani orgaza troisième personnalité à ya Congo mais mi yebité oza président de la République oza président aussi ba pini abantu ozo bunda mboso to comme na suka mboso abike non ba otika kondima démission na été alors j'espère que monsieur comme na suka tamukie na habité mamboke bendo ba pila on soit charger on de nini ouais donc émission ba question tout les belé mais ba 5 minutes
Alors, vous avez dans 5 minutes, 2 minutes, moi, circonstance à Souka, procès à Kabila, procès à Chebe Ezali, Kabila convoqué à Goyate Oyate. Naba champion, autant à mercredi, vous avez 2 minutes, c'est moi de la fait que 2 minutes, et monsieur. Oui, merci vraiment, Namotuna, il y a bien. Haute cour militaire, il y a prison Yandolo, va fixer audience pressée, procès à double assassinat. Floribert Chebea et Fidèle Bazana. Partie civile, Bango Bakine pour solliciter dans la haute cour militaire. Sur accusation, il y a ancien colonel de la police, Paul Milamboui. Parce que Basengaki, Bako Sambisa, Bako Sambisa, Bako Sambisa, ancien président, sénateur, Joseph Kabila, au début de la Combo, il y a Hippolyte Kanambe Kazimberembe. Mercredi 10h, vous allez à la télévision. Bako jugé dans second degré. Dans second degré, c'est la comparution. Il y a double assassinat, il y a Floribert et Chebea. Mercredi, donc niveau de commis, est-ce qu'au niveau il y a accélération, il y a remontada. Bon, na pas si moi muke ma caméra ma caméra est parce que ma caméra il y a moto qui créé trouble dans la partie parce que il est distribution makasi. Parce que en gestion politique, c'est ce que na table. Bravo na armée congolaise, c'est faire des béton. Neutralisation, arrestation, il y a M. Mourara, le Notongo, cofondateur, il y a Maïmaï Kodeko na Ituri. Bravo. Kaka Bolingo, na tous les tissekedistes. Tissekedistes, même moral, même esprit, toujours les peuples gagnent. Tu as une mission pour rassembler Congo Mobimba. Nassima Fati Béton pour gagner majorité parlementaire en 2023. Numéro Nangaï Olingi Asungabiso, Abingabiso, plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp. Même moral, même esprit, toujours idéologie. Il n'y a pas de Wamulumba. Ok, merci, mon maman. Voilà, ça monde de la fin. Merci, mon ambo Kantibal. Nazo personne va combattre sur des leaders conseil qui était tous à la vigilance na pouvoir na biso. Ceux qui les lots, tous à distraire les âmes à makas pour la 2023. Nazo 5 minutes, botelema. Tous sont à Mokonzamboka, tous sont à Fachi Beton. Parce que déplacement à Fachi Beton niveau des Kassai, des délivrances niveau il y a partie de la délivrance à Makasi. Parce que Magamu Oba Ebisi niveau des Kassai, des autres hommes qui a partie de la biso. Bolé mbate, botre manan. Tous sont à nous pouvoir pour que 2023 et 2023 il y a IDPS la majorité la magamunions point d'abino plus 243 85 091 0602 plus 243 85 091 0602 Mwanamboka Kibale. Ok, merci on est aussi c'est monsieur Nabiso. Bon s'abonner, bon saluer, c'était toujours votre humble serviteur Moïse Kantibal, affaire à suivre. Merci à nous pour l'invitation. Ciao. Merci.